Ibele ba yebite utamokile kelama isali mami buhe bele olelo yebanite isali babula mbote mingi na bino bande ko bana di Vom Télévision bino ba etango nyonso bo pesa kangonga na bino petango na bino na kolanda ka bongo etana na bino ya bwanya ya mayele pe ya bola musiba indo na pongi pe na confiance pe fidélité ye bo pesa ka bongo na kati ya émission na bino mokolo mwalelo Olimbo la kabino tango nyonso bozindo ya calendrier africain bokoko na biso baindo. Calendrier tope manaka ye bakoko na biso basaelaka na koyeba bon côté la bongo mikolo basanza bileko pe ba vula. Lisusu bisika so bozwami pe na tango ye bozali bon kolanda biso topesi bino bambote ya mingi esike ezwami bino balandi Vom Télévision. Lelo na manaka na biso tozali bongo mokolo ya nkandu. Moi tukumi bale na minei na busukisi bopemi na biso ya motoba na sanza na biso ya minei na ileko na biso ya volantete na mubu mokama na tukumi sato na motoba. Olingaka mpenza kobanisa yango na calendrier gréco-romain tope manaka bapaya o ba imposa biso na manaka bapaya zoli bongo mokolo ya samedi le 4 janvier 2025. Calendrier africain boko na biso baindo on a koyeba yango lenkani yango ezela kato petambo ela kato ebona mikolo mine na kati ya bopemi na biso to pe 4 jours na kati ya semaine to ebona mokolo ya konton kenge ntona penkando tozali bongo na mikolo tukumi bale na mwa na kati bongo ya sanza to pe 28 jours na kati bongo ya mwa tozali bongo na babopemi sambo na kati bongo ya sanza to pe 7 semaines na kati bongo ya mwa tozali bongo na bileko mitano na kati bongo ya mobu mobimba to pe 5 saisons na kati ya ne to bileko ya volantete Kiantu, Kitombo, Kisiu, pe Mbangala. Tozali bongo na basanza zomi na misato na kati bongo ya mobu mobimba to pe 13 mois na kati ya ne. Tozali bongo na mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati bongo ya mobu mobimba to pe 364 jours na kati bongo ya ne mobimba wana penze sali profondeur to pe bozindo ya calendrier africain bokoko na biso baindo to pe manaka i bokoko na biso basalelaka. Matono mingi na bino bande ko andi Vom Télévision etando ya bwanya mayele pe ya bola musiba ino na pongi biso liboso na bino tosukaka kaka na kotalisaka bino manaka te toka pe lisusu na tina kolobela ba événement du jour ebalanaka na ba date historique na biso na kati ya mboka 4 janvier 1959 4 janvier 2024 kokisi bongo mobu 66 ans utakani bakoko na biso batelemelaka loposo pembe koandela ba injustice iye bazalaki bongo kosala biso nde esalamaka bongo mokolo ya match ya Mikado elongo na V Club kuna na Tata Raphaël na refi ya meeting ya président Kasavubu epai ya l'état colonial to l'état belge à l'époque po baboyaka meeting wana esalema te bakoko na biso babimaka libanda na kolobela babele ezali mabele ya alongo fumuki mbangu batelemelaka loposo pembe pe babenganaka loposo pembe na eleko wana babaki lumundele akoki kolala awa te na mboka na biso lokola biso za babundele ya bosomi na sima ya nesongi ya nzila nde to komemoraka lisusu dati yango na tina ete ya kokanisa lisusu makila iye bakoko na biso basopaka na 4 janvier mpona kopesa yango lokumu matondo ya mingi na bino bandeko bandi ya Vom Télévision etando ya bwanya ya mayele pe ya bola musiba indo na pongi to kosuka te na kotalisa bino kaka ba événement du jour to koya lisusu na tina ya kotombela bambotama elamu na bebanso iye babotami bongo mokolo mwa lelo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo lelo mbotama na yo sebelina mbotama na yo lelo 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 mbotama elamu mbutukulu ya mbote mbotama elamu na bino bayebanso iye
botami bongo mokolo mwa lelo tika ete mapambole ya tata mokeli ya walongo fumu kimbangu balongo pe bakoko esopandela penza bino bapesa bino bomoi molai esika nyonso iye ezomi bino balandi ya Vuvamo Télévision. Po mesa Vuvamo Télévision efongola espace monene mpona kosepelaka ntango nyonso na bino na nzela ya bafoto ya mbotama na bino to pe bafoto ya anniversaire na nzela ya bafoto ya kolongana to pe bafoto ya mariage. Kasi yambo botinda biso be biso wana bobenga biso na ba numéro za ibonga affiché na se habitando na bino avant 48 heures to pesa bino ba directif lolenge kanyi ba mbotama na bino kokomela biso bongo na mesa ya mosala ya Vuvamo Télévision. Matondo tokozongisa ya mingi na bino bandeko ba Vuvamo Télévision etando ya bwanya maele pe ya bolamusi baindo na pongi tokomi penza kobenda na pona kokende kosukisa bongo manaka na biso ya mokolo mwa lelo. Kasi tokoki kokabona bongo te na bino soki tolandi te nini balengelaki biso lokola lite ya tope video du jour ya mokolo mwa lelo. Tanda penza yango na bokebi biso na bino tokutana bongo na nsima na yango. Tolanda. Bakongo o bazali baza bakongo boyoka biso malamu. Po ebele ezalaka bozolo bate biso bakongo bazongisa biso nsima kasi abubu kutu tata indépendance batangaka ye te batangaka mikali bongo. Président Kasavubu Mbeba ebandi na ye moko. Parce que mouvement ya 4 janvier na yango moko akako ekelami na likanisi ya sango ya Tumukimbangu. Akomi président de la République. Il faut reconnaître Tumukimbangu. Il faut reconnaître le 4 janvier. Il y a que comité plus catholique. Après, or Kasavubu azalaki na mandat ya 5 ans. Na lancé défi na mutu nyonso. Kasavubu atikala kozala na mandat ya 5 ans. Parce que la constitution na biso ezalaki ata tozwi indépendance wana le roi reine mais ne gouverne pas. Yango moni mutu Lumumba bapréféraki bavoi oyo ezalaki na ngambo na bango bapesa yango Kasavubu akende koregne bango batikali kogouverne. Donc Congo ezokota déjà l'esprit ya royaume. L'esprit à royaume. Mais ligne est d'abord, parce que les sécession katangese, Mobutu, il y a les bébés Kasavubu, il y a un dispensaire plein. Attends 1 mètre carré à Balabala, la salle à monter. Pendant 5 ans, au moins, il y a un Djili Brassir. Il y a un Mobu. La sécurité dans le bas. D'abord, il y a un salle à désordre, il y a un trouble, il y a un trouble, parce que le temps où on a rébellion, par-ci, par-là, des autres rébellions. Mais toujours, il y a 4 janvier, conséquences. Donc, Moutaka, ça va pas méconnaître, vous me méconnaître le 4 janvier, à perdre beaucoup de vie. Yango Sali, c'est qu'on a vibré, avec plus catholique, parce que il y a pas mingeli. Matondo mingi na bino bandeko ba Vuvamo Télévision etando ya bonya maele pe ya bolamusi bando na pongi to bakama maso to kotiaka na kati etando ya bolamusi bando na pongi ezalaka pona kosunga biso na kolamusa biso makanisi kolamusa biso conscience olo poso pembe abomela biso utatango molai. Kasi na biso tolandaka ba video nyonso totiaka to pe mateya nyonso totiaka to bimisaka ata lite ya moko na kati ya mateya iye totielaka bino tango nyonso tosalelaka yango kolandela bakokoso to pe baposa to pe ba question to mitunaka tango nyonso kondela bomo na biso bayindo to komona penza mbongwana pe changement ya makasi. Matondo ya mingi na bino bandeko ba Vuvamo Télévision etando ya bonya maele pe ya bolamusi bayindo na pongi to bendi penza suki ya manaka na biso na bino bana biso bona sima ya ngonga lona manaka na biso tozali bongo mokolo ya nkandu mwa tukumi bale na minei bosukisi bopemi na biso ya motoba na sanza na biso ya minei na eleko na biso ya mvula tete na mobu mokama na tukumi sato na motoba. Matondo penza ya mingi tokozongisa na bino bandeko bana Vuvamo Télévision na confiance pe fidélité yé bopesaka tango nyonso na etando ya bolamusi bayindo na pongi po mona biso penza kitoko na sima ya caméra tosongama kibona dete kwaku na montage tekibona lisungi ya Ntimba le superlatif tikete kimé walongo fumu kimbangu eko bakatango nyonso kozalaka elongo na bino kandu elamu na banso. Manaka ya bayindo, kalamuye Afrika. Manaka ya bayindo, tuyeba yango, tutosa yango, tusale lango, yango ya biso, tuyeba yango, tutosa yango, tusale
utamokile kelama esalima mibuhe bebe